Tolela Congo, tovanda,
tolela Congo, tovanda, tolela Congo, tovanda, tolela Congo, tovanda, tolela Congo. Nikamwabele sango.
internautes, là nous sommes devant Parlement sud-africaine. Donc quand on est Bicibino, il y a les combattants qui se sont réunis, baillés juste la mémo na bango. Donc les lots baillés que déposer mémo na bango concernant notre pays. Nasambula ka ndenge zalaka na souci. Na souci à quoi informer bien toujours. On est là, on s'est déplacé. Donc, et après, on a 2 ou 3 combattants pour expliquer biso. Objectif, objectif, il y a ton but, voilà. But, il y a voilà, là, on a l'ingénieur Papi Soukali. Donc, tu rejoins après ça dit ça impression à Bango, quoi. Tu rejoins après. Le notable sénateur. Oh, il y a les sénateurs. Il y a les voitures Cape Town. Depuis que Bandana a changé, mais programme n'a pas été le lot. Bon, le bâté, n'a pas été le lot. Bah, le lot est le roté. Bah, il passe à la mission de tricage. Bah, il y a prisonnier à comment libérer ça là. Prisonnier de là. J'appelle le prisonnier. Tricage, j'ai amené le ton salut. Cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Donc, les lots,
ebengana mobutu peployo eboma pe bawande peployo ebengana bawande peployo eboma pepe muze ensemble na gouvernement ensemble avec ebengana bawande peployo eboma pe bawande peployo etika yo kanambe peployo Vraiment, chers internautes, le local de vraiment tous les Congolais devant le gouvernement et la Sud-Africaine, les combattants vont déposer un mémorandum. Il y a l'un de président, l'un de Bakambi, il y a des combattants, donc on peut poser quelques questions. Bonjour papa. Sœur et papa sont venus se présenter devant Bakazeta. Général Katakata, ça juste la quelques questions proposées au niveau du pour déposer le mémorandum, l'objectif de l'objectif de parce que les alliés qui nous Kabila, transition sans Kabila. Pour la gouvernement sud-africain, le gouvernement aussi pour la Kabila. Bandaka, il y a chaque fois, on fait un mémorandum de la vision du gouvernement sud-africain dans le Parlement, pour comprendre que nous, les Congolais, ils sont cadrés. Toboyi, pour aller dans ma belle Comment, chers internautes, nous avons tant d'idées parce que pour le moment, on a un souci quand il y a quoi informer, donc c'est sacrifié. Général Katakata, on a l'élection le 23. Supposons que Kabila a cédé pouvoir pour le peuple congolais, pour le état congolais, réaction de bon, nous avons vu le Congolais sur le Congolais, nous avons venir de dépenser les alliés ma Congolais, ma belle les alliés, pour les moyens de l'avenir de la raison. C'est Kabila Boy, mais l'avenir de la pour ma histoire à moi. Ok, merci papa, la nation pour vous avez battu les voter. Na pesi ba Congolais nyons sont votés, Congolais sont oyé ba keno, au vote ma Congolais pour nani, au vote ma Congolais pour nani. Ma belle wa déjà papa na yo, déjà maman na yo. Ma belle wa déjà papa na yo. Bolé mbayangote, vous la team pour libérer mon canal. Merci, bonne journée. Merci papa na ngai vraiment chers internautes na ko le bateka mais na ko lukela bino sisi ba tebele ba basebele na ko luka na kuta na kutana na bango on peut s'engager de temps on peut s'engager sous la pluie je vous dis sous la pluie tous en abandi tant pour les autres tant pour les autres bénédictions na ko dipende de kolanga avant je papa na la papa c'est que se présenter encore chat au point du palier général dans les cordons et KFF Congolais qui donc fait traverser au monde donc cela chargé de se penser un capitaine. Ok papa vraiment je crois que tous les habitants surtout dans les Congo et c'est qui n'a fait aller le combattre pour déposer mémorandum. Je crois que c'est pas la première fois qu'ils ont cette fois-ci ils ont besoin de déposer mémorandum mais comme on a vu dans un c'est maman, cette fois-ci, biso crédit que c'est un dernier mémorandum de biso. Na eba basala o basala te, ça ne concerne pas au moins pour informer bango que oyo eza ya suka, o bakisa suka. Donc Kabila ok, Kabila a kokende, chers internautes de bozo kaka bi Kabila a kokende. On est à point de vue naé, na bato bazo tala mutu na mutaza na point de vue naé. Merci papa na message nini oyo ko kopesa na ba peuple congolais on a élection oyo ya. Est-ce que ça c'est vraiment que Kabila a kokende ndenge zolo bato eza ndenge nini ko kazala toujours na pouvoir. Message na ba congolais, bana Congo nyonso. Comme nous avons transition sans Kabila.
Congo eza ya biso bacongolais eza ya bango te motu moko ozwa biso décision te parce que baélection na bango wana nga dewa personnellement na ondima bango te mais eza bana Congo bayebi tobaki transition sans Kabila mosengo adige biso na transition ingeta. Vraiment merci, là je profite de l'occasion pour saluer mon papa yagile kam tozomona makambo yagile kam force andesa po tozali poso ya parlement liboso ya parlement na tozokende malembe na kozwa quelques personnes kaka nde nayebisi bino combattant résistant ya bato ebele baza libanda mboka baza na besoin bayeba ye oza combattant mais oza nani komona nani na bacombattant oza koassume nini. Bon, kombo na nga lieutenant Ongo kati ya combat toza wana toza bacombattant na secrétaire ya FCP eza groupement tosalaki po bunga combat dispersé te yango tosali bastructure entre nous toza na bagroupe skill ya mike tosali mpona soutenir combat na biso libanda mboka na kati ya diaspora. Kombo na nga Ongolais Ongo elingi koloba chef mokonzi bon na kati ya armée nazaki premier lieutenant yango wana bato bakombina kaka lieutenant Ongo. Voilà, merci maman journaliste. Ok, lieutenant Ongo mama nga na posi question lelo tomoni bino a bobike boye kodepose memo na bino et puis eza na baninga misusu na nsi balobi ke eza dernier memo na bino rapport nini eza entre le 30 juin na mémoration. Bon, le 30 juin eza jour ya indépendance jour oyo tozoki indépendance na mboka na biso je crois so na calculer bien oyo ezali 58 ya indépendance ya mboka na biso. Maintenant chaque fois soki toza na jour ya indépendance tosalaka mémorandum na biso topesaka yango mingi na baparlement ya bamboka oyo toza libanda. Bon, mémorandum wana ezali na makambo ebele oyo tosengaka mpo gouvernement ya bamboka oyo tofandi libanda eyeba kozwa koconsidere makambo na biso mpo tosalaka bamarche oyo tozosala eza mpona occupation eza na mboka na biso. C'est très bien que tozali na occupation na mboka na biso ezolakisa te ke toza na indépendance. Depuis tozwi indépendance totikali komona liberté ya mwana Congo. Mwana Congo aza toujours na se ya bongo. Mwana Congo aza toujours na nsima mondele. Mwana Congo aza dépendre toujours na bapaya na mboka na ye moko. Yango nomoni biso chaque fois soki toza na marche boye tokotisaka mémorandum na biso na gouvernement ya bamboka oyo tofandi. Donc mémorandum na biso ezali mpo bagouvernement ya bamboka oyo tofandi baconsidérer cause na biso. Donc Congo ezali eza mboka na biso mabela bakoko na biso foto bundela ngo na limemia nyonso epi na makasi tout yango mokosaka bamémorandum. Donc soki baike balobi oyo ezali le 30 jours ya suka mpo toyebi suka ya occupant moto oyo afandi na kiti ya bokonzi ya mboka na biso na bato baza nsima na ye suka na ye eza le 23 décembre. Donc le 23 décembre il fallait mboka so passer na mapono mais lokola ye assez abimi dictateur et puis faiblesse na ye se monani yebi te ke soki akondima mpenza kopase mboka na biso na akondima élection za na mboka na biso yango na minute oyo biso tokosepela biso bakombata tokosepela mingi mboka na biso epase na transition sans ye azala na kati ya transition. Donc mboka na biso epase na transition après transition peuple na biso a voté président oyo ye akondima yango wana biso tolobi le 30 juin oyo ezali ya suka mpona biso bacombattant libanda po décembre oyo Kabila ekwaki na kati oyo maloba te ndenge olobi ke na décembre oyo Kabila ekwakele nini oyo eza koassume parce que jusque là tozomona eloko moko tozosala na mboka na biso apona libanda donc Kabila aza korésulté na pouvoir nini sikoyo eza kopousse bino olobake non eza ya suka donc olingi te ke azala nini assurance nini oyo bino bozala. Assurance biso toza nango mama journaliste ezali le 23 décembre fo élection sel banatonga toyebi bien Kabila opostule te mpo asisaki deya mandat na ye manœuvre to oyo azosala azofraude donc eza bafraude ye azosala donc ndenge eza wana le 23 décembre telema eza limite ya jour ya élection soki
soki élection kozala te tokosenga tokonde lelo tobengi transition sans lui donc eloko biso tosengi mpenza yango na mboka na biso yango na moni tozotelema chaque fois totelemi chaque fois mpo toyeba kotelemela cause na biso donc en tout cas le 30 juin oyo eza mpona biso eza afrika Comment on a contredit, je ne sais pas que je suis pas là pour te contredire. Comment on a c'est pas minimum. Na mon avis sur YouTube au sein là qui était moment sur debout congolais quoi. C'est quoi yo oza combattant, oza soldat, on continue sous na pour la fête chic malonga donc la chante. On continue sous na pour la inspiration na les autres et ça là ndeni pour la bon soki nayemba nzembo wana elobi teke nakomi musicien mais mwana kongo nyonso ayeba koyemba mpo don ya koyemba eza don na biso bacongolais yango mo nayemba nzembo wana naintitilaki yango debout congolais pourquoi mpo namoni esprit ya telema otokunda mpona libération ndenge yango nomo nayembaki nzembo wana inspiration eyaki à partir ya ntango nafandi namoni congolais a toujours na nsima ya bato Congolais ont travaillé toujours dans Sima Bapaya. Pour ce que bien, Bapaya, dans mon canal du Sou. Mon père qui même combien la police a Kangio sans cause. Donc Tozali n'a pas cause moko ya mabe oyo ezosalema na mboka na biso komona bakangi mwana Congo et pas Mopaya abengi policier a Kangio babeti yo okoti prison et puis na mboka na biso tozo travailler na Sima Bapaya basali ba entreprise à Mike pour utiliser na Congo, tout ça va bien au moins bon. Yango wana esalaki biso lelo tout élément et puis na sala nzembo wana nzembo oyo to bengi debout congolais. Debout congolais lobi congolais a telema rofanda te ya ki afanda ki a telema te debout en esprit. Donc congolais esprit na yo faut telema. Mboka on eza ya yo. Kolukate mondela ko boto la mboka maboka wana. Kolukate mondele ayako ou bien mutu Songolo Pakalato, Batapé, Soubaya, Rosubato, la morale. C'est vraiment bien maintenu mon début congolais. Vraiment, personnellement, comme ça, tu développer vraiment, si je veux expliquer la mboka, pourquoi nous aimons. N'habitez dernier mois, ce que ça dit, parce que la monnaie, ouais, merci. Dernier mot, Nangezali, merci, maman journaliste. Merci pour la caméraman Abisso. Merci à ma combattant sur le monde entier. Na autant fait ma combattre pour tous les belés, tous les commandant HK, commandant Gila, tous les commandant Jimmy, tous les humbles serviteurs, tous les combattants, Katakata, Bisso Banso, tous les en tout cas pour la Bino Banso, nous sommes la Bino. Vraiment, Bana Congo, Botelema, Tobunda, Tolembate, Pombo Kanatsu Manalibulu. En tout cas, merci à Bino. Merci beaucoup. Merci, maman. Merci vraiment. Comme je vous le disais, donc merci vraiment. La Bino Nyonso Togo, na bi ke bose belé, puis bose peli na kozwa information na Bino oyo na pesi Bino na mkola lelo parce que na réalité tango mbula bande ki le 3e jour mbula na sud donc moyen de mbula craquer mais on s'est déplacé na souci kake pour ça la informer. Bayi moto, boye bien, ça la je salue Thierry, grand frère Thierry, non pas bande, dans le cas de Aïba Villa de Brackenfell. Aïba Villa numéro 11, n'a salué l'ingénieur Bachigol, Banza Bachigol, ingénieur dans l'Embi Iwalet, cadet dans le banal l'Embi Iwalet. Et je ne manquerai pas de remercier mon mari pour son soutien. Je remercie aussi mon caméraman, Maître Sapente. Je te remercie beaucoup. Gros bisous. Na famille nanga mobimesi ke zomi bango. Je vois ya Guilek Kami Force One, na Kata Canada et je salue aussi ma petite soeur propre Corinne Mantekila, la femme légitime de Aimé Makanda. Je salue ma copine Sylvie Malonga, un couple la binona tonton Crispin Kabouya, couple mon bien, ma gros bisous Tatukalala, na mo cinéma maman Mimi, na bossa di binoté na saluer Batunion surtout. Je remercie aussi mon pasteur, le pasteur Florent Kaye, merci papa, et je salue aussi mon pasteur aussi à Djobo, le pasteur Daniel Boukema, Botebele Nayo papa. Et là, je ne manquerai pas parce que nous sommes déjà à la fin, parce que mon caméraman me signale que donc comme vraiment la souka émission à Bissau, donc c'est retrouvé
prochainement. Mais avant, pour remercier mon général, parce que quand on n'a pas de combattant, là je vois mon beau-frère, mon général, Corias, mon général. Là je vois mon beau-frère Da et sa femme Yvette Mitongé. Je vois ma belle-sœur Marceline Kajima. Je vois Gires, je vois